Mbote na bande konyoso o bozolanda biso encore une fois. Laissez partir mon peuple. Nalobaki dans 2 semaines. Dans une semaine, on va frapper. On va frapper. Donc là, décollage et bandit, Tolobaki vraiment toko décoller parce que balingaki, mais laissez partir mon peuple, les Nzambe, Nzambe ne mutazo sala que après ça biso ba souffle et puis ma kasi poto la moussa mokili mobimba. Là je dis un grand merci na Washington, le grand pays na Munich, respect. Alvaro Mwanza, pourquoi pas Naloba? Merci na papi les carte illimité formule Souka. Nazalaka mwana ngaba. Ngapi na nazalaka mwana ngaba. Babenga nga ceinture noire en esprit, 12e dan na idéologie. Oya yebi, ayebi. Na betariki chatumba. Pourquoi babenga nga ceinture noire en esprit, 12e dan na idéologie. Donc laissez passer mon peuple bayebi pourquoi. Donc équipe représentative, laissez partir mon peuple. Yangoyo, boza komona. Donc merci encore na Erotech TV, bon s'abonner encore kuna parce que ezaga mi balé. Pardon. Luxembourg. Bana Luxembourg le 17 Oyo. Toza na Luxembourg na église ya pasteur Ben. Tozo ya penza pona po photo to panza kuna. Message boni. Kimia papi gendo zali komona toujours les banques na sali kasa pour la réveil ba congolais, ba kai ekwe ya matoi na bango efungwama. Congo ya lobby pour basaka na bango te. L'imbattable Touramboma toujours l'imbattable la bouche autorisée à sportif et puis mon anchangu mon ingasani. Mon ingasala kala. Ya kala. Tu y kaka neveil oyo pour to lingi to bongisa Congo. Amen. Congo po bonga. Il faut to bongisa plaka ya politique té. Ya mo monde spirituel. Tu as la chance à cause de 30 ans. Donc, ce qui est politique et bon, spirituel peut bongi. Congo le meilleur. Ok, Tchatos, le charismatique, le pasteur People, Nani, Bele, Boni, ça va? Le serpent de Moïse, né et grandi à Kananga. Toujours. Oui, on a ce que nous soyons il est beau. Bananion, il y a Moïka, il y a Dimbelenge, il y a Louebo. Nous, le mot Barbeto. Il croit à Kumindun. Ouais, nous disons là. Toko la pa sim se biso na biso avant to bandama solo ndenge zalaka chatumba mema biso. To pesho merci tata Nzambe na kombo na Yesu. Loboko no ezeli mukosete pona kobikisa biso. Litoi na yo ekangami te po ete ezanga koyoka biso. Masumu na biso etonda meke yango ezeli kopekisa oyoka biso na lola. Tata kobanda lelo masumu totiki tozana poso oyoka biso puisque tozeli ba oya yo. Satan akosa biso. Metango ne koki apakati mbango atika biso bansomi tokobi ko bongisa nzeli ya kokende na lola okomona biso tokomona Pierre tokomona Jacques tokomona Yesu masia na kata lola pe tokoyemba Hosanna na kombo de sobondeli boye amen. Voilà, laissez partir mon peuple yalelo tozana ndeko moko en ligne bokoyoka ye je crois sur là qui na chatumba et 5 to benda moi micro pour na Oyoka ye penza moi bien basona chatumba alors ozoyoka ye après tout ça là Moussa na biso. Allô? Allô, bonjour Chatumba. Bonjour Tatou. Mais vraiment la sepeli mingi bozo et biso mingi na openga musika na ville moko babenga ka Frankfurt Oda na frontière à Pologne na Allemagne. Ok. Ouais. Bon, les soleils d'abo et pasteur moko comment on appelle pasteur Kade Wumb. Soki Wumb. Kade Wumb. Qui est ça? Ah. Yeah. Ouais. Pasteur Kade Wumb. Kade Wumb. Ouais, Kade Wumb. Ok. Ah. Ouais. Yeah. Na zaki pasteur ya mwasi na kuna na bengi si mwasi ya yawa. Pasteur akobenga ata na putu sa kopesa ata ngombo. Akosola na mwasi na 23h. Ta soki asilisi yo pasteur apesi yo mbo. Ata mkolo moko toteka losola na ete. Ayebisi mwasi na taboy. Ati kala mingi to tokutana na mutu azobongisela yo vi. Joka. Mwasi alibala. Siko mwasi nanga akomi soka amoni ndeke alingi tamutu oyo azobongisela ngai vi. Soka amoni oyo akomi kotambola impossible. Azoyokela ngai tsusu peut-être bala epe ekufi. Ta passer wana kaka nda amonela tie libala ya malamu na poto. Ekomi na poto passer ayebisaka ya bitinda mbongo nyonso baofuta mbala oyo tosambela mpo na yo
pour na omona vie meilleure pas na yo. Moi c'est ma pesa ka mbongo social et dans mbongo ya aide sociale et dans dimte et un dixième ya salaire na été. Comment yo ko senga moi si atina mo nyoso pour stable pour na parce que so mona vie meilleure pas na pas ko ta prière pour na. Quand on va expliquer qu'il y a un nyokoli moi si na mbongo ya café ba mela. Ko ba ke ko ta prière pour na e. O ba za 20 personnes. Bakei kuna ko sambela pour na e. Kwa sambela kate de ya poto ate gride mo ka kenda kate. Kai pa mama prophétesse de ye pasteur kade wana. O apemba ka no sali. Atako no, moi na yo père spirituel. Moi na yo abala. Abo kilo nanga. Ba atika so na abo kilo na ya ata mukolo moko te. Mais na tika di no pasteur apeminga iboye elokote. Moi c'est comme ça un petit téléphone à pasteur à déplacer. Oh là là. Ate mupande ko keboko. Ah ouais. Jamais ko so pasteur a roble. O kaka soki ninga na zana. Moi ça ndi malaka. Papa Nayoki. Azoka taka. Biye pasteur wana mutazo muntae na ndoto mobali wana kufunda ona bila. Na kufunda ona bila kwa. Na longoli na pasi. Mikoro babenga la tsusu basi na tepe. Mungu koma pasi. Apendi si mwati na ngata pe 5 ans. Na pasteur wana nyokola kai. Allez. D'abord, la petite femme. Il est là dans le sol, c'est quoi? C'est pas les poupées. Il va les coups. Il va les couper, moi, c'est un peu. C'est pas les poupées. Moi, c'est un peu dans la foyer. À quelle foyer? Abimina mibali mususu yebi bango. Abimina mibali mususu yebi bango. Na yebi bango. Na mona angonyo sur la téléphone na ye. Et comme il a mindele, à ça la coutari na mobile, a bien à onde, parce que mon la qui est vision, va au bout de sa vie na ye. Ya mundele zakindengeni. Ya mundele ko mona ka adresse. Moni mundele a ko sa de na bien moni ma numéro so pesa na mo sina na ba rendez-vous na bakar ba de yona. Abi yo na kutakia sana mobile te. Na kelindeki na salari ba ta, après ko salari ba sha. Dans le Kin Hotel. Moi, je suis là pour pagater. Je suis là pour pagater. Je suis là pour fidèle. Parce qu'on n'a pas monnaie de mobile pour que je l'aie la photo. Parce qu'on a. La minute où vous célibataire. Il est célibataire. Au lingi qu'on zambe na de l'oni. Maintenant, est-ce que nous avons thème qui est en amont émission la télé électrique au passé à la combattre la croix dans les pécola matiti. Exactement. Alors, on a sorti mia. Now qui peut les choses au comment les faire. Alléluia. Et on nous remercie bien notre comment. Alors remercie ming. L'émission a bien envoyé des bisous. Alléluia. Oui, monsieur la qui n'a moi soutenu mais pour le long. Depuis dans l'année émission. On a jamais dit ça pour atteindre là. Kombo no. Kombo na tai. Babena nga maboke tumba beto ineti. Maboke tumba kasongo. Ah ouais, tumba kasongo. Tumba kasongo. Na ouais. Oza muluba. Musonge. Ah, oza musonge. OK. Ah, ye moi c'est que colonie. Moi c'est pas bakinoise. Quinoise. Quinoise de Moussoïle et Chaba. Ok. Na pression merci, courage. Biso. Ouais. Et sa mission, nous avons ma biso. Alors. Ouais, dame, tiens, comment m'appelle. Voilà. Tu continues, monsieur. Alléluia. Vraiment, c'est très bien, oui. Vraiment, la paix, c'est bien sur ma case. Il y a beaucoup de gens qui sont là, mais c'est avant. Ok. Voilà, donc, Bandeko Nyoso Oyo, Bolandi, je crois, Boyoki, Ndeko Nabiso Oyo. Lisolo zaki abengisa mwasi na ye na Kinshasa akangi mbongo na ye ya pasi ya malili pourtant balobaka malili za na mboka oyo ya kosakana te ya za na Allemagne
abimaka tongo lukaka lara kangisi mbongo bengisa mwasi aya awa mwasi solaka na pasteur na ye papa bengi boki ye monde na lobi pasteur soka bengi mwasi pasata pasteur ne pas mobali o ya honora ya longola ye na place biso soto utate apasaka ete ka o so asisi mona pasteur apesi mbote pasteur abimisa li mwasi prophétie lobi yebake okokuta na mobali moko pendant ka yebika za mobali na ndako mobali abengisi na poto ma bakse les prophéties ki okokuta na mobali moko na vie na yo mobali wana seke donc lipambo no ezala ye mwasi ayoki yango tant mwasi ayoki yango mbala moko mwasi c'est-à-dire akomi litoi autorisé litoi komi epa ya mututu boyoki abima tina ba mindele disolo za parce que to solo ene pena mwa mulai abima na ba mindele bombaka na yete ndeko oyo akangi bamakambo na telefone na mwasi abenga andi kobenga abenga nanu mutu moko na foyer na Allemagne kuna mwana wa lobi no abima nanga ta abima na master na mwasi ya mutu ya libaba bengse na Kishasa nyoso ani prophétie abengi mundele abi non ngana kutana na ye abi waza mwasi na hotel elle n'est pas mariée ya bi non c'est ma femme et toi habite à mwasi hotel parce que ngala bika za femme seule tukutana ya bisina baza mobalité azoko mbali nakena sele ba course na ba supermarché to sisi toke to futi hotel to sali offre to sala voilà lisolo za ndenge wana na partager sikoyo gâteau voilà chatos na bazi yoki ndeko oyo prophétie babimisela ye na pasteur ya commenter ça tena ebité o lobani po makambo poto likango ozona basi nyonso bavandi na bandako ya mabala basi oyo nyonso bavandi kata mobala bafréquentaka baeglise na boyo bafréquentaka baeglise te bazaka na posa surtout na poto nazoba na poto bazali na tendance ya kozela mobali ya kopesa bonheur lobi yango zono mwasi aza tango azobima na ndako na ye aza marié libanda offre ya libanda basekisa ye aboyaka te omuni mwasi otali na répertoire ya telefone na ye eza kaka mibali asokana mibali puisque mwasi mabala eza na poto mwasi aza na tendance kaka azozela bonheur lobi na mobali alors encore plus loin soki ayi kokutana na faux passer kayu oyo umba kade umba mongo tona umba oyo eza batetela umba akotise prophétie yake ozomoni bana ndo wana mobali ya solo nzambe azotindela okosala obolamu mwasi sur 10 na poto 9 mwasi wana akondima prophétie ya passer wana olobangelo mo pardon katuto bali basi nyoso mabala basi mabala belé basi ba lemba na mo libala zone ozona basi prépare na poto zomona we basi ya mabala belé basi kana ndako mabala basi ba lemba na mo mabala bazo vendre sorte la raison ya mwana sorte azo vendre la raison ya et loko moko boye qui n'est pas encore une raison ya libala nazo répéter pour bato yoka pourquoi na poto ba divorce zebele et pour exemple place bato bazo bien place mutu nyonso aza na mbongo place mutu nyonso akoko koma kitoko pourquoi ba divorce ezebele puisque plupart na basi mabali eza na poto awo sur 19 basi nyonso bavandi na mabali na mibali bavandi kaka na formalisme baza avandi me lokolo eza libanda puisque ozotala comportement aza nango na kati ya ndako libala eza comportement eza kofavorize libala ezala te et surtout moi ça ne va pas que prophétie ba yebisa ye na pasteur que libala ya lobi ezoya na moni mobali ya kitoko ya kobongisa vie na yo en tout cas moi tu wana pona ye eza confirmation ya que libano eza ya ngai te puisque plus par la base bazana mabala balemba na bango mabala ngo na ndenge moko soko mne bavandi bango mibale makambo baza ko pona banda ko na pona mibali na bango mais osoko ka ngana tsana na bana na ngai c'est-à-dire que mobali ezali second plan wana ezali attitude ya basi bazana poto sur je dis bien sur 19 1% ezali ya oyo alukaki libala na ye azui libala ya vandi libala na ngai chéri na ngai mobali na ngai mais sur 19 bavandi par formalité surtout ayiko sosusu prophétie
oyo ekwepesa beki wana oyo auti Afrique mobali afuteli kutu tike aye sans pitié. Sans pitié. Mais tu t'imagines, Oyo, on foutait des tickets. On coûtait dans sa drapeau. C'est-à-dire que, et ça, il y a mon côté, il y a beaucoup de gars, Libana, pour avirer yo, pour y attiquer yo, pour azer le mobile yakoya ya lobby ya malamu, et ça n'a pas très facile. Il y a beaucoup de à Lukaka tous les jours. Makabunyo zo sala pour puis autant aux autres on dit que Asa ko se préparer pour et loko moko zo ya lobby. Mais surtout agi prophétie wana. Il y a pasteur Kade Umba ya Kinshasa to babali ye ba memi na poto na mutavana en Allemagne. Côté à frontière à Pologne, Manili est la Kosakanate. T'as des degrés à Pashuana. Mais moi, je suis en Katanda Kodibala Vandi. Prophétie est l'année na Katanda Kodibala. Pour y dire que mobile ya Sikazoya. Wana Kutu, Azano na Banyoka ya Afrique. Oye soye, Banyoka Potona ne suit été. Mais tu te imagines que Banyo Bavandia, Banyoka Pote c'est sur soi Bango. Banemana Bango Mabala. Bade mara bango mibali pe mibali ngale me bango passe aya ko zo professionnel ya ngozo bona bato babande na l'église ozo ko te l'église ba seli ba femme seule ba divorcer ba banda trop ba ko ba tonda l'église ba sikitoko ya mabete mais pourquoi ba za kitoko ba zo ko vendre ça mabana te puisque moi j'ai ça na poto sur 19 asa toujours à la recherche à mobile asika mais est-ce que ba ça na bango nini ba ça na bango nini mais et ça c'est un esprit et ça esprit oyo ezali puisque Satan a dit que pour détruire l'objet à mutu il faut détruire libala yango zomona zonga sima muke na ba communauté africaine ba bazo si sa classe te ba to baza na poto place to ba diplôme chaque année to sala ka ba fête ya ba universitaire spécialiste en ba na biso spécialiste exacté Satana aboumi Afrique bamboka na biso alandi ba communauté biso tina mboko oyo place ba classe eza ofele santé eza ofele mais bato bazo si sa classe te Satana amoni ke pona ko boma ndako il faut ko boma couple abomi po moi satikali puisque ça na recherche mobile asika akeko so mbane asika ya bodingo wana tango za na bodingo no wana aza ko s'occuper na bana te puisque mbongo bana wana ne ko vandi sa bodingo ne ngezali alors pas des gens qui se disent non bana ngo bazo que de classe na banzana baza de l'autre côté bana baba limbi classe parce que les enfants classe ya moi il faut qu'on motiver na ba jouer qu'on motiver na ba cadeau qu'on motiver na ba vacances qu'on motiver na ba anniversaire qu'on que ba activité culturelle les gens école bana parents là moi na moni que parents ça qu'on s'intéresser na classe mais moi na que de classe parents ils n'écoutent moi na makambo ba na classe nanda parents ils n'écoutent. Et puis moi na zomona que pendant que tu y es aza ko s'intéresser na classe ko c'est classe ango ezaka ngama kama malonga te parce que soki ezaka kama malonga il faut papa toi maman ba s'intéresser na classe papa na maman baza ta kunate parce que baza na barando ndako barando ezana temps ya kotala bana te satana ko boma bu et puis lokola basi baza ko se libala sika yango ba prophétie c'est quoi latié alors et comme chaque jour yo zomona que muto vandi na zaka physique mais kati na ye azali wana te makanisine ezali et pas boningo sika nde za ko tungise. OK, Tchoumboma ovandaka na mwasi na ndaku mwasi azela ne prophétie moko boye mwasi kutu asola na mibali moko boye mwasi kutu zeta msoza na yobi na okufa physiquement parce que tolo babongo okufa no physiquement prophétie na ye babani litato l'accomplissement ya prophétie na ye c'est-à-dire eza na onde yote. Bon, merci mingi na ba sportif wala na surtout master wana autour ba likambo za pe sportif na faut autoriser na bango ye moni e komelie e simbiye donc elingo lo banini eza ba fausseté moko komi na moment oya suka mais prophétie au moins yana zo luka awuti déjà kisasa c'est une prophétie basi combien au garçon na mona ki na kisasa kwa ko zo bango na ba poto ye na bango te na poto na place ya vandi wana eza na combien de basi ya mindele ya babikolo nyoso akozo même ba Mauritanie kezo ba haïtienne alobi te nazonga na mboka na biso na keluka moi c'est déjà une prophétie déjà du fait que ba tirer yo banda 8000 km tu koma na poto c'est déjà une grande prophétie
Ce que ça me pas na bela basi ba leka ki yo kutu bazali amone be wona ki ça mais a tombé na yo na yo c'est déjà une prophétie siko oh yo zo kasa sous pasteur so bi que non malgré mutora bimisi mbongo alongo na ye na oh eza suna mutu mususu azali mais c'est ça le kuta et ça alinga azana besoin bonheur na yo te azana besoin obongate azana besoin que ne libosote yo kanisi muto ya bengi yo na kisasa ye na yo awa mawana za nango na yo nanga to kutali awa na poto na sa drapeau ko na bo moibo to za na ndenge moko se comprendre to za na ndenge moko te donc ngalo to ko to kutali to ko panza na 12h na 13h ça ne dérange même pas on se comprend et ça déjà le kuta moko grave ya ba prophétie congolais oyo ba congolais de koti na kati na biso eza le kuta et pasteur ndenge na mon frère yuso mona ngo pasteur Kade Umba na Kinshasa Kade Umba eza normal okende ko loyoko ndenge wana omoni nga chef ya ser na débandade du fait que sika ser que libala nego ya mundele libala ngo ya ngona te na foya zu mwasi musu mobali mususu libala ngo ya ngona te la recherche asa combien na combien 3 plus muta bengisa ke 4 siko obomi ama mutu wana to pesi ama mutu wana vie tu vois et puis do na yebite basi bazo la victime makambo pasteur d'abord au moins les sino ga ngolo ba fo azaki sportif pour azaki musika soki ngako asala ki pe na suko na ngolo ba ka finga ki du pasteur ba sona ki so azaki première fois la boxer ta ko boxer comment yo ko benga mwasi na ngatu bo so na mwasi na nga sa tu fanga ba ko so mwasi lo ba amen pour ça ba na kutu même on a poto ba pasteur ba joueur ba rôle on a tout au moins pasteur na évangéliste benga madame na yo mwasi na yo ba na mbongo mwasi no va na ndako mutu mo benga ko za bonga za pasteur église toi pasteur ya couple to ndako na yo asa pasteur église ya couple te abengi mwali na yo mwasi na yo mwasi ko champion pa pasteur apesi yo mbote na ebisiyo na epo biso de lenga sous violence te mais na yebi ke ba wa violence akobeta akero pesa ka mbote na munono neri bonga mona ya litoya koyoka c'est déjà le ko abe comme kota prévaner yango du fait au monde comme notre ba que non puisque tu as écouté la voix de osali makambo yango ayoki voix ya pasteur le kuta talo ndenge fine baby fino na vie baby et puis 1 plus 1 égale 2 na lobaka mais 3 pesa réponse mais la réponse à mabe akozwa 1 plus 1 ya kuta langata 6 mais vous avez réponse à mabe voilà message là na moi si ndako moko moi si obala nde chatumba lobi ermobo moi si tam susu oyo zo kanisa kutu moi sa kanisa na ngote ya kanisa ne prophétie ne mo ba yebisa ki ekero okokuta na muntu moko boye vrai prophétie za déjà ta ngana balo na tena ndako la kisi to kokufwa liwo mtu ko kabula biso ou malade mtu ko kabula biso mais ndo to lo bakono basi mingi ya poto 9 sur 10 bazela kaliwa mobali pour récupérer ba mbongo ya passion makambo tout ça olobi nini 9 sur 10 basi ya poto bazela kaliwa ya mobali surtout soko sala ka mingi bazela kaliwa ya mobali tikala olandanga très bien soko za na mwasi oyo ayibi nzambe te azotangelo ba mbula oyo ya poto na ba mbulo so sai na musala yazo zela mbonga passion atikala zo ba assurance yango ngana lobaki testament avant ma mort testament il faut salema ya mwasi ya mwana macha soko lobi ou ya lobi te na tini bino na makomi na 1 roi chapitre 2 David avant kufa abengi Salomon asali testament spirituel okolia na kingani okolia na yete okovoa na tel okovoa na yete oyo lelo ba congolais to sala kangote ete ya biso alors pona mama oyo asali kaka lokolo ya pasteur Umbe Kade Umbe bazali les autres même plumage avec Titi Orléans Titi Orléans ndeko ala kenaki pe na kisasa koluka mboto Sara metanga komi nzoka ayena Sara mwasa ndoki bazemisie na pasteur Titi ya Orléans ndenge moko na papa na biso Kasongo oyo ya musonge na uta babunde na yebi côté frontière à Pologne niveau malili la tata salaka musala ya kolokota ba pomme de terre na bilanga on a bien que buka mu Congo siko akangisa sali kisangala atini mbongo na kisasa nzoka siko mama la biso ya muswahili ya shaba mimi nasema unakamata unaingia unatoka abandaki biloko na deja na passer Kade depuis kisasa c'est-à-dire le peste ça c'est passer Kade na mama wana babandaki de masolo ya mbo depuis kisasa non mais là pardon quand tu dis mais ndeko na biso lobby mais sikoyo qu'est-ce qui prouve que pasteur Wana a pesa qui est prophétie pour ya lobby pourtant monsieur peut cause appelle que non
moi si tant super bazana ba na makabla ba ne baso la baso passer était dans moi la carte songa on a poto to balen na biso blomo bongo wana olobi soki passer c'est bongo sans prophétie c'est-à-dire le professeur passer à lobby peut-être maman mutu akosi ouais ça peut arriver alors maman wana soki eza prophétie tela kolba na prophétie après na kolba sans prophétie mais soki ezali na ndenge ya prophétie que maman wana bafuteli tike ne bafutelaki mpe saka tike papa aza na mokanda aza na ndako na malili ya poto na mampuya sikoyo mama aye na prophétie na mutu elingi koloba keno depuis kisasa parce kadi asalabaki ye cerveau asaliaki bisikiti na sa makolo elakisi ntango koya na poto apesi na prophétie ntango koya na poto professeur elakisi deja keno tata ya bana oyo akobengisa yo aza mobali na yo te atiaki de barrage atindi ye na bundumba po apare mbongo ya social bakopesa ye bambongo oyo abanosala kindumba po atindelaka ye le preuve ane ntango aye na ndako ya libala soki babengi papa moto abengi papa ngoko papa na biso ya kasongo basolaka na pasere te elobi nango ye mais soki na bali eza papa molimo seki akomi papa bokilo mais papa bokilo azwaka bofisi na ye te pour l'autorisation eta ote papa mutabengaki apesi mbote papa pasere abengaki apesi mbote elingulu bakeno na mama wana babanda masolo na bango depuis kisasa oya yaki kaka ezali yango enveloppe na kata na poto alors etiki wana te na niveau ya prophétie ezali lokola séparation oyo asali barrage asali na papa na biso za la poto wa ezotinda mama wana sikoyo bana kosala kindumba na ye na foyer yango tolobi bien 9 sur 10 ya basi bazotana kisasa soki aza na foyer tikala koyeba so ozala na kisasa meme awa yo oza koto oyo olobi tikala tina mwasi na foyer po tosala mo badossier tikala koyeba mwasi wana sur 10 yeba baza kolala na poto awa mwasi azotambola na bafoyer sa nzambe mpo akokoka bacondition ya 5 te kenda wazonga macha tout ça akokrake alors so aza na bunzambe te akosede alors sikoyo ntango aitamboli na prophétie na ye abosani moto alongoli ye na kisasa aye na mboka ya mapa na mboka ya uti alobi te oyo esu ete azotambola na prophétie aza genre ya mwasi oyo azosala likema na ndako ya libala mais abombaka mbongo na moto ya mbetu baza ebele na poto awa mbongo ya bana babombaka na moto ya mbetu sikoyo ekomi na moma babwakaka mbetu sikoyo basoi na mobali ya bigi nofa tochange mbetu mobali bino tokochange ya mikolo koya mais mobali pe aboko yebisa ya ke na kofogama asomi mbetu asika tango aya bimisa mbetu babomba 10,000 euro na mutu abwaka tango mobali atie mbetu mwasi aye atala mbetu asika abi mo mbetu akala bimena na bwaka ka mbetu asika na bwaka na sombi asika bi obominga nani obominga na nini nzoka mwasi ko vuela ndo sali kele masima mkongo na yo yango matelo bwaki eza na mbongo na kati alors sikoyo mama oyo à part prophétie oyo eza ko mimela mwa problème papa oyo azangi mwasi akomi likombe mais mama sikoyo la suka wana suka na te kindumba na banda nango depuis kisasa azo sala yango na ba foyer na mindele bomba kate na sela ke course ya meminga hôtel na lalié alors elonga ba mindele bongo ba congolais mwasi surtout so kaza na foyer na 115 tala ba congolais ne batunaka na ba foyer wana lokola mbwazo lukabilo miko na fulu pour luka basi na bato batiki na ba foyer na bisi bango oyo yebi otika moto na 115 soko futela ka colocateur zwa yebo bwana na esika moko okabiye na ba playboy ya poto bako batunaka na butu na 115. Merci beaucoup pour ko zwa basi ya bato merci choma mutu na moko parce que minute se komi est-ce que ça m'a bien kotinda moi si na bato bazali na Afrique libanda bozana mwasi pa bon mama yo kende kuna na pringa na oya sima te ngana uta Angola batangola bazolanda ngai sir docteur ba 20 personnes batinda basi na poto basi na bango nyoso babala ba misu babota babosa na mibala na nyoso bosani pela que non te kuta ndiki ko ka suma ka mona te ko mobali moko ka na Angola bi deng to so niveau moko te bato bazolanda nga ba yebi ponga na uta Angola ba yebi to na pasteur moko azana siko azana Brésil pasteur Maluta to na Luanda pasteur je vous dis atinda mwasi awa na poto tuna batu bayebi mwasi wana bazaka sute pasteur nazo bisayo mais yo zolo bandengwa na moninga na ngai ndeko na ngai patriarche Ngeleka atinda mwasi awa mwasi abota na pasteur mosusu awa c'est-à-dire que lelo elingi koloba ke makambo tozolo ba ya basi bauta ezana kona pebiso to Afrique tozana ba histoire moko boye na ba Afrique yo mwana mbalo zana histoire yeba ke mwasi ozape na ye azaki be na histoire peut-être eloko ekamoni bango ezali distance mais mukolo bakokutanaka na histoire ya kare Afrique obligé ozate bakozwana kaka histoire yango zo lelo tendance ekomi na poto tendance ekomi lelo na poto ezali
basi nyonso nazongi lelo na ngakala azongi ne kala eloko na kala bakomi lelo tout retour ezaka l'amour scolaire c'est-à-dire tala sikoyo na tala mois d'août oyo kende na bakouple bi frère na kekini sera kekini ko sera ko kina sali valise na kata valise na cheche biloko mais tango sera zo kende kini mais okina kidiba boyoti kaleso ya sika etondi mais iyo zo kende mobali atikali na poto kutolata yango kaleso ya sika yo komona place mais ya sika wana na betikete siko moto azokende kolongola etikete yango eloko na kala. Alors c'est ça, ils ont déjà signé. Bon, on va dire d'accord. Bagaliso sika so bamaka te, mais galiso sika ezo so bamaka na voyage. Mais tala, oso bon temps basi, bazo lungo na poto bazo skende, bazo voyager en Afrique. Ndenge mwasi azo sala manicure, azo sala pédicure, azo sala suki, azo sala manza. Siko kitoko ebele bo azo sala pone na kendo kotala. Parce que mon balobike, mwasi asala ka beauté pour na mobali ne. Siko mobali atikali. Mais beauté belé boye. Pour la nani. Si vous avez un pour la nani. Voilà. On comprend que aussi cette idée zaki donc lingono bake donc tunenga mwasi utini mwasi na poto et bela batina basi lelo baza dessus et puis ba batikali ba meka soute. Pourquoi? Mboko yo komina nuté ba sportif surtout ngalo ba na adresse na mibali. Mboko yo komina nuté ko sans arrêter otika mwasi. Pour yebite le oneko koma. Poto mboka ba fête. Si côté mboka ba fête ité. Mboka awa zana ba jeune musu ba sala ka te maluwa ka chambre na edo ye lingolo ba beauté loko pamba a 1000 € aza kolala ya makana pokwa lok c'était ngama mboka beauté na yebisi yo mwana mbala komala kola mwana mwasi mbebo na ba mailandre ya rouge wana so akutenika na mutauti Afrique ba tali ninga zo apparaître na bi esili de mubai nanga d'abord azana solo muto azana ngote po ya yibi ko mystifier ba solo na biso amikili ko sangisa 4 parfait ko pesi solo moko moi ça ko zo liboma mais sans compter qu'il a qui est ninga za la kabo tango moi ça ko mona ndeko na ngai ndimela nga osolanda nga o tikana na oyo bandeko na biso musu batana na Afrique batana ba Afrique du Sud bangola ozete même pasteur ko ozete eza défaut lelo bato olanda biso na image oyo oyebi nga na yebi na nga yote moyebi nini yo sala ndeko atinda yo. Voilà. Donc ça bilo moko ba sanzarda na ngoto ya congolais to siko mosi andengo wana mutatinda yazana mawata kutana siko na yo obia kutena bishop twa tuba kutena chura moye esa uzana mawo mutu kuta pesi mbongo yawa akipe ta boye bongo yo mais yoni bibele to ça ba sumu tango zo yo ka histoire à mwasi siko yo mutu komi na ye présent ozo kanisa ke mwasi ano peza alingi okoleka kwa salo mabete oyo azalaki na ye makambo asali ye yo kadis que yo muto yo kokoma na ye yo nde akosala bolam non c'est déjà njete tengama akosala ko bolam mukolo moko te oui puisque passé na ye et c'est dit compter asana passé moko ninga zano na maboko mukolo moko posali ayo kaka. Voilà message de comme na suka moi 1-2 personnes na ko batelo moko pona bandeko o bazana kisasa partout na monde entier bazako luka ba yana bapoto bokangisa mbongo kisangala boyana basi na bino nzela moko uswala ko yoko mambalo yo moko yaka bana ko cascade ya koboka bangunda na yo cascade ba 115 na yo ba foyer na yo ba colocataire na yo ndesima ozi racine obengisi mwasi na yo mais soki yo lobitika na tinda ye tikala ko yeba ete okabeli bato yo muto komisie ndumba tikala ko yeba ete ba playboy yo to tikoloba awa oyo bafutelaka ba chambre na 115 na ba foyer ba yibi ba foyer nyoso ya Île-de-France ba muso ba komo ko benga alors 115 oui je cherche une chambre pour ba keneka ko yeba be pa ni batindi basi o bazali matoyo ko yoka ba yoka o to ko lo ba yango wana et surtout soki bakutani na muto ko pasteur Kade Umba batu nyonso akisasa boluka pasteur Kade Umba bandezo asala asali crime awa balobi bien na mwasi oyo akendeki na Francfort kota Pologne na frontière mobali abimisi mbongo frère Tumba Kasongo abimisi mbongo na ye azwi mwasi yaka mwasi akomi na ndako cerveau etikali na Kinshasa na maboko ya Kade Umba nzoto nde mutu ye na poto alors akomi na poto bakotie vaccin balobi ke mobali ozani na ndako wana te mobali ya kobongisa vie na yo koleka na oyo aye kozwa na Afrique bandeko na ngai mais soki mutu abimisaki mbongo ake kozwa na Afrique akomisi na ayokele mawa te kaka yo mutu okutani na Château Rouge kaka yo mutu okutani na ye soki wapi
bokomi nenda komoko yo kedisika koyoko mawa nini akobanda ko répéter okutu oyo afutelanga na yao na yoka yete kaka yo na koyoka yo mukolo moko te. Voilà la qualité qui fait la différence. Maman qui talatala et pas son molimo, la femme légitime koba kozala sema kolankolo congolais luka mwasi azana nzambe akoyeba na kobatela bomo ina yo kobatela yaye sa mwasi azana bunzambe te ezali kozala ebembe ya kotelema oyo azana mato ya koyoka ayoka. Voilà, tu vois Mandela le deuxième président. En tout cas mbote mingi na bato bayeba luta baleki bato mingi balandinga surtout ba sportif na bengi ba maso tout bazana Angola na pesi Capuchimbila mbote belé champion Gomes na pesi petit nanga Gole champion Gole na pesi maître Jonas maître Makumba na pesi bana mai nanga nyonso baza surtout 40 à 45 petit nanga moka sportif ceinture noire nanga be liboma na Angola tala mande fatinda imwasi azawa na porta klichi akomina aboti bana mibale abenga bivena tindaki mwasi ngabi na yebisaki avant mwasi aboti bana mbale tala pecha ko mande fa bia ko motea grave akomtoya makolo ngulu gabi attention donc ba sportif yo sur la maman de 5 Carmela Christy Vimbo Melvin Bomba na Luanda donc veut dire ba sportif nyo surtout likambo so comme bino ko itinda te ko yate baso baza na foyer bolembisa mitema bandeko na ngai so batindi bino kuna yate pona konyoko la bandeko so ko za kuna za mamsu condition moko o etindi yo kuna pour un jour au fungwama ezate po ya kokoma ndenge mwasi autokoma. Merci mille. Chatos moi deux personnes nzamba pambola congolais oya zo kabiso nzamba pambola mabota na biso nyonso ba pambwama nzamba pambola bana ya surtout les rona soko tisa ba mama nyonso laissez partir mon peuple, laissez partir mon peuple place bilu bazali moye ba idéologie yangoyo ah maman boya pesi bino pe mbote asaki na matanga ya solo alobia ibiso bachura ngomba sankusu maman boya asaki na matanga ba souvenir e buma ka jamais voilà bana nyonso il y a laissé partir mon peuple na pamboli bino nzamba pabola. Merci. Voilà donc je précise encore les 17 oyo les 17 oyo bana ya Luxembourg ba sportif à Luxembourg tozoya wana c'est-à-dire équipe nyonso bozomona discipline nyonso azaka sportif tokutana la question nyonso tout oyo zala nango na vie contre ma pasteur contre l'évangéliste contre oyo nyonso mona ko joa réponse te tokutana na Luxembourg. Voilà donc pour na sukisa Bruno Ndongala na Francfort yena Arlette Menga yebisa Washington le grand pays laissez partir mon peuple. Mega catch balinga tango kokie papi gene tolobe la vie mokote kwensi kweo tolobe la vie awa balobi nini papi gene tolobe la vie veut dire tolobe la vie